Madame Juliette Kabila, aux côtés de notre belle-sœur aujourd'hui, il y en a qui réclament la paternité de la famille Kabila. Un commentaire par rapport à cette polémique qui défrait la France. Non, c'est ça. Pas de commentaire. Pas de commentaire. On ne réclame pas la paternité ni la maternité à la télévision ou dans les polémiques. Et de toutes les façons, je peux poser la question à tout le monde. D'accord? Êtes-vous sûr que vous êtes le fils de votre père et de votre mère? À jamais donc, et au grand jamais, je ne peux tenir la parole devant une assemblée sans pour autant remercier le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, qui, par sa volonté, nous a accordé la grâce de nous réveiller ce matin. Combien nous ont quittés dans ce monde aujourd'hui. Que leurs âmes reposent en paix. Mes chers frères et sœurs, la présidente de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila vient de nous brosser les tableaux de ce qui constitue la raison de notre réunion de ce jour. Je ne vais pas m'attarder sur des détails. Je vais juste résumer ce partenariat comme suit. Derrière ce grand héritage, nous laissé par Musée Laurent Désiré Kabila, tout d'abord, en la personne de son fils bien-aimé, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, qui m'a donné comme mission de vous faire parvenir ces salutations chaleureuses. Bonjour de la part du président honoraire. Musée Laurent Désiré Kabila, merci. Aujourd'hui, nonobstant tout ce qui peut se dire par des personnes de mauvaises intentions, mais je ne te remercierai personnellement pas assez de toute ma vie d'avoir donné une éducation digne à ta progéniture, puisque je vis à côté
de ton fils bien-aimé Joseph Kabila Kabange, qui est un mari modèle et un père exemplaire pour mes enfants et pour la République démocratique du Congo. Nzé, vous nous avez exhortés, vous nous avez recommandés, vous nous avez enseignés, vous nous avez sensibilisés de grandir dans notre façon de voir les choses. C'est-à-dire, vous nous avez éduqués à ne pas être naïfs, à ne pas croire que l'autre peut faire mieux que toi-même, pour toi-même. C'est pourquoi nous, derrière votre idéologie, qui consiste à prendre ses responsabilités en main et à croire en soi-même, en s'auto-prenant en charge. Comme vous nous l'avez dit, nous répétons après toi, et c'est resté pas seulement un slogan pour nous tous, peuple congolais, mais c'est resté pour nous comme une parole de la Bible. Nous ne trahirons jamais les Congolais. Comme ces vaillants militaires, ces vaillants policiers a adhéré à l'idée de sécuriser le peuple congolais, de les protéger, puisque, suivant votre exemple, vous avez, jusqu'au sacrifice suprême, Mzé, sacrifié votre vie pour le bien-être du peuple congolais. Mzé, nous ne trahirons jamais le Congo. Nous allons honorer votre sacrifice jusqu'à la fin de nos jours, tel que Dieu l'aura prévu. Ndenge nalobaki pe nazo continuer koloba pe na continuer kosenga na Nzambe apesa ngai makasi ya koloba toujours dans ce sens pe kotika na kaka oyo nga nazali statut mama militaire oye toyokana. Statut ya mutu ekoki ko changer mais ba changeaka mutema oyo Nzambe atia mukati. Yango wana nalobi boye mpona projet oyo ngai bino moko boyebi Maman Olive na bolingo ya bien-être ya bandeko na ye bakongole na muke oyo Nzambe akozala kopambola biso nango tokozanga te koakompanye Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila na kati ya projet oyo ya microcrédit pona ko renforcer ba capacité surtout ya misala ya ba maman basi ba veuve ba orphelin ya ba militaire pe ba policier.
na banzi ete avant na annonce oyo biso toyaki nango nanu po ngai nazelaka te ata eza moke na koyoka soni te parce que soki ndeko na ngai azwi ata moko olie ya kozala na 0 edage eza deja mingi nakoloba boye bamama toyokana avant topesa annonce nazorekomande bino lisusu s'il vous plaît soki bino moko te ata na bana oyo boboti po mama azalaka na souci ya avenir ya bana ata na bana oyo toboti tolakisa bango ete surtout bana na biso ya basi ba jeune fille tolakisa bango ke na mokili oyo ya lelo na environnement oyo ya lelo na lobi po oyo ezalaki ya lobi kuna esi elekaki biso toza génération moko nakoki kotia entre parenthèses sacrifié mais il faut tosala makasi mpo na génération oyo ezoya ya bana na biso bakoko na biso bakokololo bakoyaka ata biso tokozalaka lisusu te avenir na bango ezala meilleur koleka oyo ya biso moko dans quel sens bamama nazali convaincu à 100% que parmi bacondition oyo développement ezosenga biso mpona koyeba kokota na kati ya situation oyo bazobenga ya développement il faut tosala makasi na beti sete tosala makasi mpona kolandela makambo ya planification familiale mama soki oboti mbula oyo ye bebe atamboli nanu te yo wana lisusu ça ne va pas bamama oyo bapapa oyo bandeko basoda na bapolisier ici présent oyo s'il vous plaît harmonie ezalaka na kati ya mabota mpona tocombattre pauvreté condition mpona ngai ezali moko kaka parce que soki ozoyeba kokontrole mabota soki ozoyeba korespecte planification familiale ozeli ata apres mbula mibale misatu nzoto ezonga kolongono mpona kolandisa mabota pourquoi parce que yo mama soki ozangi makasi ya kobokola nanu baoyo bayaki liboso soki ozangi makasi ya kobokola oyo mwana na biso ya liboso oyo aza mobali na yo ndako ekoti problème pauvreté pe esali nini ekontinue ekoti lisusu makasi koleka po le temps ke osalaka nyonso oyo mwasi asalaka mpona kosatisfaire mpe koplaire mobali soki ntan wana eza te mama komikosa te misu na ye kofungwama minene abandi kotalatala bisika nini akokende mpo basala nini mpo bakipe ye bien et pourtant
soki maman oza disponible, oza toujours propre, oza toujours présentable, oza toujours accueillante, oza toujours compréhensive, ozali productive, c'est que oza pe na kamwa activité oyo yo pe ozo contribuer nango na kati ya panier na bino ya famille, akopesa yo valeur pe akobanga koperdre yo. Ba maman sans pour autant kolinga ko s'éterniser na sujet wana te. S'il vous plaît, ata soki yo te lakisa ngwata na jeune fille na biso, lakisa ye ba valeur morale oyo ya bien oyo kosala ke ye azala na avenir meilleur koleka oyo yo ya vie oyo yo ozalaki nango. Ba mama toyokani sur ce point. Bisika ya kosadresse ezali nango, ba minganga bazali. Plusieurs sortes ya contraception ezali. Il suffit ya consulter pona oyeba komilengela sur santé oyo babengi santé de la maternité, donc santé ya biso basi, santé ya appareil reproductif na biso. C'est très important. Maman koloba te que non, naza pauvre, naza na mbongo te, et pas ya docteur, consultation chère, $10, $20. Mais na ko kopesa exemple. Soki nasangisi par exemple mbongo nyonso ya mafuta oyo ezalaka ezo menya mwa loposo, soki otikali na yo naturel et que mwa mbongo wana muke ozosala mwa économie ekokoka kaka. Il ne faut pas kozela ke nazwa makoki ya ebele pona sala telle ou telle chose oyo eza malamu nangu mpona yo moko mpe mpona libota na yo. Bapapa mpe bo akompanye biso na kati ya programme wana, ba exigence mpe eleka te. Ba exigence eleka te. Bino mibali ozali ba partenaire na biso. Sans bino biso tokozala te. Sans biso bino pe ko exister te. Ba mama oye. S'il vous plaît. Batu nyonso bazwaka mukolo moko te. Il faut tozala na patience. Et même ça ne fait rien. Soki baponanaka ya yo mukolo pe ekoya pe ezali, puisque de toutes les façons Nzambe nde azali responsable ya ba projet na biso nyonso. Soki Nzambe aponaki ke mukolo wana ekozala ya yo, ekozala kaka ya yo mutu moko ako memango pembeni te. Tozala patiente, tozali ebele. Ata na programme oyo ezoya batu nyonso te mutu bakozwa na mukolo moko. Ekobanda kokende par catégorie, puisque tomonaki ke il faudra tobanda na ba oyo bazali na ba activité ya se mingi pe makasi. Yo mama okendeke deja Chine, okoyokela zuwa te oyo atekaka makala quand même. Yo mutu okendeke Dubai, okoluka te obenda misolo ebele kaka mpona yo moko, e pourtant ba oyo ya 100,000 baza ebele oyo bakoki pe kokonte na assistance wana. Oyo te ba mama. Et de toutes les façons, boye baboye. Oyo koya liboso ekozala mpona ba
catégorie oyo ya bamaraîchère ya batu oyo baza na baaktivité ya mikie. Sinon tango yaya asalaki projet ya programme ngai nabetaki deja baporte, surtout porte ya papa Joseph Kabila Kabange oyo na mokolo ya lelo en 3-4 jours tokokaki deja kosala mwa collecte ya 100 millions de francs oyo ekobandisa programme ya projet oyo. C'est vrai que eza mingi te, mais soki par exemple capital ya mutu aza na 50 000 francs emati na 200 000 francs ekozala malamu to mabe? Soki epesami ekopesama au moins meme na 500 à 700 mama na kati ya baaktivité na bango. Lokola l'entreprise en charge mutu moko te akoya kosalela biso oyo ilfo tosala mpona biso moko. Nakolanda appel ya mokonzi ya mboka Président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo mpona likambo etali solidarité na période particulière oyo ya combat contre maladie oyo ya mabe oyo coronavirus. Maladie oyo eza réel, to néglige te bamama, surtout biso bamama mpona bana na biso. Appel ya solidarité wana ezali malamu, esengi kaka te bato ya misolo ebele oyo baza na bamoyen na makoki ya kodepose na babanke misolo wana pour que équipe oyo eponami mpona kosalisa bandeko na biso en attendant que ezo se mettre en place et que ezala bien effective sur le terrain. Mutu soki oza na quelque chose, peu importe, batei biso nga nazalaka très attentive. Motei auti koteya biso awa atundi biso question très importante: oliaka na nani? Mokonzi ya mboka Président Félix alobi solidarité wana tozela kaka te misolo ebele ndenge nazalaki koloba. Soki oza na mwa saki ya loso, tala à gauche na yo, tala voisin na yo à droite, tango mosusu mbakula na ye epelaki te, ata mwa loso ya mafuta akoki kolia na bana, pesa ye quelque chose soki ezali yango wana. Na kati ya optique wana ngai nalobaki boye lokola papa mokonzi abengisi biso na solidarité, nga nakotikala nsima te na programme oyo. Nakei kotala na kamwa réserve stratégique na ngai, nakutaki mwa 500 saki ya loso ezalaki ekoya mpona kankokolo particulièrement mukie sans problème. Bozwa yango boyokana s'il vous plaît, bamama oye, bapapa oye, toyokananu. Mama, ça ne sert à rien de se plaindre, bobanga te. Nakotinda intendance na ngai moko ekokita awa na biloko oyo nazwana se kokakola yango. Bamama oye, bapapa oye, toyo
gratuite na kankokolo oyo bapesaka nga kombo ya mama Madesu. Mpona nini eza ngai mutu nazalaki koya na bamadesu awa natika activité na ngai te yango wana nakama réserve na ngai stratégique sans sac wana nakutaki yango mpe ekoya sans sac na ngai sukali mpe na kati ya réserve wana yango mpe ekoya na mwa quelque chose oyo nakotinda soki liputa ukwa ekoya toyokana kaka nde malamu dans le sens que bobanga te se plaindre te boganga te parce que équipe oyo ekosala distribution na répété yango ekozala intendance ya fondation Mzee Laurent Désiré Kabila na intendance ya initiative plus sinon tosambela mpe mpona bandeko na biso nyonso oyo bazozwa baproblème ya bainondation epai ya baincendie epai ya babokono nyonso oyo gauche droite epai ya nzala ya makambo ebele. Moi je ne demande qu'une seule chose, que le Seigneur nous accorde à tous une vie décente de façon à ce que nous puissions construire notre pays tous ensemble dans la paix, main dans la main et la sérénité. Nzambe apambola bino, Nzambe azwa lokumu na nyonso, Nzambe alongisa biso coronavirus. Merci. Son Excellence, Monsieur le Ministre, Tamanka Kokoro. Le ministre fait le président de la République en Fongola. Il est maintenant pour le col Fongola. Et je suis en train de vous dire, votre attention. Maman sociale, Veuillez laisser l'espace, s'il vous plaît. Respectez le 1 mètre. Laissez aux excellences qui sont appelées à remettre au chef du camp la distance voulue pour remettre les cadeaux. Et les masques que vous allez vous-même confectionner, ils sont lavables. Donc vous pouvez les laver.